nana efie azana ONG, nana efie asungaka bademini, nana efie sungaka kolemba te kotika, nana efie motema malamu bosabone trona. Beau s'abonner trop na planète Nana et fille. Beau s'abonner trop na planète Nana et fille. Beau s'abonner trop. Alors merci bino ki bandi konanga beau s'abonner na planète Nana et fille. Vraiment ils chaîne ya biso nyonso. Vraiment beau s'abonner so bomoni ka tolia peta na kati ce qui fait yango base. Donc onanga beau kota beau s'abonner bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yope base. Vraiment na lingi bino trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, mon swag, le prince Racel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nous avoir qualité, pour nous avoir actualité, planète nana et fille, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Yo s'abonner kaka. Au moins là yo perdre de l'autre. On sait pas. Sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Merci, chers abonnés. Merci vraiment la fidélité na bino na site Obozunga Mingi Planète Nana et Fille. Et puis nous avons rappelé nous toujours pour continuer qu'on s'abonner na Planète Nana et Fille. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Et nous avons fait un grand merci na maman Nana et Fille pour na ba don o azo continuer toujours pour ça na ONG Nana et Fille. En tout cas maman na kenda ki kuna na monibana en tout cas baza benzamba pambola yo. En tout cas nzambe pas continuer ko pambola ba o bazo continuer toujours pour soutenir na ONG na biso Planète Nana et Fille. Et chers abonnés, nous avons rappelé bino avant toujours ya kota la émission ya Bekil Choco, bo continuer toujours kota la ba publicité o bazo tia nazo bonde la bino vraiment parce que ceux qui naza lelo o naza eza grâce na bino bo continuer toujours kota la ba publicité. Et chers abonnés, je suis pas seule aujourd'hui, je suis avec mon invité donc nayoka ki appelle na bino ba message na bino na lukaye et je suis aujourd'hui avec le président Chapelet. Naebi ke boza déjà ko sepela ndenge bozana donc président Chapelet nazanae. Nazo tika d'abord yemoko a saluer bino ba yaye quoi. Bonjour président Chapelet. Bekili Choco Esther. Na pesi mboté yo moko personnellement et puis nanana et si Kozali na pesi mboté na famille Mobimba na batu nyos tout balingaka Chapelet l'artiste na linga bino na pesi bino mboté. Voilà. En tout cas vraiment toza na site na biso Planète Nana et Fille. En tout cas ba fan na yo nde ba senga ki lelo to ya ma président Chapelet balobi toza na besoin to mona yende to mona kaye na ba site mususu to mona pe na Planète Nana et Fille na prometa ki bango lelo et ni nous ozo promettre ba fan na yo un message ni non vraiment o yeli bango na Planète Nana et Fille to ba retenir ni lelo na Planète Nana et Fille. Ouais, Planète Nana et Fille, pour retenir Karak, groupe atelier de Chapelet l'artiste, atelier de formation de Chapelet l'artiste. Tous avons toujours na Moussala, tous Sala Moussala biso dans le bon canning Zalara, tous en a filmé ya Sikato Bandaki Bato Keto et pour na Bato Kin. Donc tout ça en version 2 ya poto bientôt mais basé la paix ba filmé ya poto izo bimaka mingi te pour non ça la bango déjà to kaboni banzela. Banzele zaki donzele zaki moko to kaboni yango ouais kina nzela o film asika o izoya bata poto bazo oui voilà te wana za pire manzonzing parce que na comment la style moko na sali film ya Kim pour na ko fortifier ko édifier ba ndeko na biso ba toujours na kino to rana bango et après ndé na sala la bango film ya poto donc on commence à la déco pour et ça la bien donc on sala la bango bata poto eza to kaboni banzela na kini za bato keto bato muté amabe donc il y a un des films asika ouais donc bato keto ils a film à kin to kaboni banzela ils a film à poto donc to kaboni banzela bato boyi ba pourquoi to kaboni banzela en tout cas chers abonnés maman na likambo eza lui to kaboni banzela président Chapelet combien on peut expliquer biso muke au banda théâtre na nini. Chapelet l'artiste est acteur à Kala, bandi théâtre en 1999, na groupe Amoukie, Nazara Pimon Amouké,
Année 2000, j'ai embrassé carrière professionnelle. J'ai continué dans groupe Kaou Yalankourou. Kaou Yalankourou, j'ai sali festival Jourkas. J'ai bani na festival Jourkas, j'ai joué dans festival Jicotech, dans un festival RCG, na Salina Balé Camille, na joué na Centre Mongita, Centre Wallonie Bruxelles. Donc Chapelet l'artiste a déjà calé de 2000 année 2000 année 2004 na qui déjà mûr dans le monde artistique. Donc Chapelet l'artiste a déjà bloqué na Mambo. Il y a Arti année 2005 na un groupe Sinar qui a président Caleb. Pour quitter notre groupe en 2011, dans le groupe Atelier de formation. Voilà, donc Oyo, depuis la salle 2011, le 13 juillet 2011, groupe Atelier, il 9 ans, donc l'année prochaine, tu as fêté 10 ans de carrière, il y a groupe, dans 21 ans de carrière, il y a artiste Chapelet. 21 ans. Non, 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 21 ans, il y a nuance en fait. C'est-à-dire, na Kati, na 21 ans, na 10 ans où on a fêté à groupe, na 11 ans de carrière. Donc, ça fait 21 ans de carrière. Mais na Kati, ça a 10 ans. Il y a groupe, ni donne 21 ans le tout. 11 ans, 21 ans, 10 ans, il y a groupe. Mais nuance, c'est ça, 21 ans. On a comprendre. On a comprendre, en tout cas, vraiment on a comprendre. Et président, Marguerite Nyons, tout au mec pour expliquer, Bisso, la carrière n'a déjà 21 ans, c'est trop. Et tu es maintenant aujourd'hui le président. Bon, on a juste toyé un peu. Pourquoi Bomibe n'a pas président Boza cadre? Tout bas président donc na lingi vraiment aurait omeka pour répondre à la question parce que ba groupe Nyon sur théâtre tout moni ba tout ba kolo groupe ba mibenga kaka ba président au lieu que ba benga bino ba encadreur. Pourquoi bo mibenga ba président? Encadreur, c'est quelqu'un, c'est une personne qui encadre de gens. Moi j'ai des encadreurs dans mon groupe. Moi je suis le président fondateur, la personne qui a pris l'idée de créer le groupe, dont je suis premièrement le fondateur du groupe. Ça c'est un. De deux, je suis le président du groupe parce que c'est moi qui ordonne, qui préside le tout. Naoye ba chaîne nini faut groupe nangeleka, place nini photo répéter, place siège nini caméraman nini faut la sala, nani. Donc vous comprenez. Et puis c'est moi qui fais sortir mon argent pour faire en sorte que supposons que vous avez un groupe nanga lobby obengama Choco Bekili. Donc ngam na salaka. Du coup, je suis ton président encadreur de tout. Alors, dans le groupe, tous les encadreurs, oyo baza ba second. Parce qu'on a un titulaire, les leçons on a zate moto fois à kambaka bato. Ne to bengara ba chef à ba répétition, to bengaka ba à part ba chef à ba répétition, to bengara ba encadreur sur de plan, autre plan. Donc yi azawana pour s'occuper de budget, à s'occuper de discipline, à s'occuper de quelque chose comme ça. Moi, je ne suis pas un encadreur. J'encadre, oui. Bon, il faut orienter le chef qui était style Oyo, ils ont quelque part, mais il pas dans la tête. Donc moi, je suis plus que l'encadreur. Je fais le tout en même temps. Mais j'ai des gens qui encadrent mon groupe. Donc je ne suis pas un encadreur du groupe. Je suis le président number one du groupe Atelier de formation. En tout cas, vraiment, j'espère que vous avez une réponse Nabino par rapport à la question au Botuna qui en tout cas. Le président Chapelet, maintenant, tu es le président. Tant que vous na carrière na yo obeti sakape ba président ebele mutu. Tant que moi na groupe ya bato zo benga pe papa moko président opesaka bango pe pasi obeti saka bango pe mutu. Maintenant yo moko lelo okomi président ya groupe ozo encadrer milimu ya bato. Parle-nous un peu difficulté wana ko gérer mutu oya uti na famille na yo aye ko gérer bato wana nyonso parce que yo moko no zaki dans teti obeti sa pe bato ba bakusko ba komi ko beti sa yo comment on vivre na bana wana nyonso. La différence c'est que Chapelet l'artiste n'a jamais été impoli. Chapelet l'artiste c'est quelqu'un, c'est une personne qui est charismatique. Ndé dans le bâti lelo un artiste c'est quelqu'un, c'est une personne qui est charismatique qui Azagambelati na lobaron na terme na marché de la liberté te ke mutako ya koti asombi loko abimi ayibi akina na supermarché ke batango yiba caméra mono
omoni donc na supermarché ke basoza na mulongo na muto telema na sima ozela yo donc azana mo ordre mais na gambela te ozaki biba bayibi qui dit bana sac na mbongo na makamboto donc différence eza bongo il y a de certaines personnes qui c'est comme ça dans quel sens ba belelio Chapelet tu joues bien katang muto na belelio malamo yo yebisi na yo lia fufu mkonini muto la biya ko lia fufu lobi anselo na matembele basombelo primis na ko bien genen ba mo tu acceptes un artiste aza étoile aza muto azaka likolo il faut batuba Kobanga c'est trop mais mon tu faut respecter. Parce que pour toi respecter, tu dois te faire respecter toi-même. Alors il y a plein de gens, il y a plusieurs personnes qui comprennent un message mabé. Bana monsieur belé lelo ba koma ba impoli. Olé azana respect. Il y a moto abimisi azana respect, il y a moto aksalika koma oyaza, yesiko azana respecté akomi impoli avec moto. Donc la différence c'est ça. Moi je n'ai jamais été impoli. En tout cas vraiment, et merci le président, merci vraiment, toujours continuer toujours. Nalandi très bien dans le lobby président, le lobby que bana e belé le loba koma ba impoli. Président Chapelet, to côté ce qu'on a maman na likambo. Parce que biso tout au côté à YouTube, tous autres là ce qui se passe. Donc ils ont une émission mon côté tous autres là mikolo oyo, ils ont bana moko bazo lobaka moi makambo sur le président Chapelet par rapport que le président Chapelet azoe bisaka ba collègue naé ba finaka bango. Partout bazo kendaka pour ça banzonding ba finaka bango soit disons que ba manka qui au respect. Alors président Yoza papa je ne sais pas, on ne sait pas vrai ou faux parce que totali yango na TV nde tozo ka bazo loba que le président Chapelet azo finaka bana on attendit que yo tant ozaki na carrière na yo ba finaka yo to sala rapé ba yaya ba kulutu pe mabe ba lobela ka yo pe mabe mo te ba limbisa ka pona nite yo ko limbisa bana que okende ko expliquer ka batu ke ba le karaté autant en combo parce que tu es le président. Mais j'espère que Oye bien au président. Je pense que c'est mon émission. Et en dehors de mon émission, Nazarana respect à bateau ba respecte et bana nyonso babime pananga soza poli s'oppose impoli tout dépend de toi. Donc bateau yozo lingotanga combo ba bateau peut-être na carrière nani nanga na bosana. Vous savez dans la vie na yebiselo moko en parabole atal lelo comme somba cage perpète chemise à bien kobosa na muto akabela ka lipapa te pokota oke sukola. Moni c'est très important parce que msuso kotara na douche ma kolongulo lingozo ba infection lingo bela tout ça mais mutu moko ba ki reconnaissant soki lelo yo zo traiter mutu wana mabe po yo za la bien ataku batu na yo bandi million nzambe oza likolo à comprendre ezana batu mususu lobby ngata na okende agence pour na simba 100 francs batona ba mona nga mutu akisi ba mona nga boye ba osala boye bazoye bakutu te banandeni batu mususu yo pesaka conseil na vie oyebisaka bango olielo ko lingo tika yango ko sala grand lobby ovandisaka na ndako na olesaka loso mafuta opesaka elamba na yo so ba fingi yo ko répondre bango te. Pourquoi? Parce que même nzamba au côté là nzamba comprendre que yo ozana eloko te wana problème te bangonde eloko belé zo ça les a complexe et puis ba toi keto eza keto ki muta mabe azana posa koma yo mango nga tangi 21 ans de carrière 10 ans ya groupe atelier année prochaine yo mona ozo finga papa na yo pour yo zana eloko te. Non le président voilà. Parce que ndenge to yebi yo bana wana bauta d'abord et pas na yo. Deuxièmement, bah il ne pas fâché parce que yo na fâché, boyo kanakate. Bon, président laisse-moi te dire, bah il te dit que le président Chapelet le plus ranquiné, le président le plus téti ranquiné à Bagé, tu n'as pas président son ça. Donc yo tellement que bah na wana bazaka ba petit na yo bah comme pas fâché, fâché yo kanana fâché te. Au président Chapelet, la maman a toujours été calme, on a ranquiné, voire même le président Jorvi, sur la caté vrai ou faux. Faux, Jorvi Monda Motomobimba, la personne va monter, il y a 5 ans, il y a un groupe naé. Et c'était il y a 3 ou 4 jours passés qu'il est venu me rendre visite chez moi, Tovana Naé,
Donc, on a bien même l'émission, mais bon, je ne le ferai pas. On a passé un botte de Jorvi Mwanda Moto Mobimba. Fâché Kalombo, je te salue, place aux alliés. Je n'ai jamais été rancunier. Je n'ai pas de charisme artistique. Bato ba comprendre ma bé. Moni waze kwa loba elo moko. Mais ça ne s'amutu na kabila embongo. Mais comme ça ne s'est na bizalilité pour voir aussi lango ko lekana yo moko. Bana wana ba adopta charisme nanga. Mais ba commission impolitesse. Moni ba bosani que charisme nga na sala kana zala jamais impoli. Au monde to vandi bosse présent l'a dit et sobé que je salue en passant à côté na répétition nanga parce qu'on a répété. Emsu na rolo babo katana on rep nga na PC kit. Moni marqué boud nanga marqué kan marqué ninga na petit présent l'a dit kit po siko soki mwana nanga moni président na biso après président l'a dit kit bongo siko yemo ba musuku ba lobio te azaka so mutake nzonzinga oyo kele jalousie non mais attends non toujours que ba déjà o e comme ki président fâché yo pe kombo na izalaka na kati o mona te ke bon eza singama tembele de toute façon ils a émission nanga les émissions nanga na koyi ko marteler sur ba point mo boité donc on préféré to les kayango to betango li solo te pour nga na za papa je pense pas que Kofi Olomide a maintenir les solo moya Sam Tito pendant quelques minutes. Au moins, ça dit bateau yozo Luka autant à combo. On a déjà personnellement na moni na carnet il y a beaucoup à l'opang ou il y a atelier. Soki papa yebiso na lac papa abotio. Soit lobi na yo ki na laquelle yo mabe. Yeba o mata o kita. C'est que ato komi na mbongo komi na point moko o chiteka. Pour mambo yo luko salanga na salanga. Oloko yo lingo zala otalanga okamonga. Mais yo za papa. Ozomona lelo na yebisa yo, lelo nga na yebisa yo. Lelo nga na yebisa yo. Eloko lingo loba. Ba limbisaka mutu oyo asali mabe mbala liboso bino baba na basi. Mwana mwasi azwi zemi aye na famille ba oselikela yo mais ba oloba te za accident. Moni deuxième fois ba oloba te comme volonté na yo. Troisième fois muta famille au côté. Botikaye azabibo bibota bota. Donc comme déjà métier na ondenge na yo. Mwana oyo sala mabe. Après que ça la mabe oye na TV au s'excuser sengi pardon. Au liki papa au sengi pardon après 2-3 jours au leki au fingi. Ata yo mo c'est papa limbiso monte comme mabe. Voilà. Ça dit ça peut yambala moko mi balete pour plier les bananes à deux. OK. D'autant que comme 2-3 fois en tout cas, bon comprendre donc on est comme une fallait le baraka ki paka kokolo. Ponanga place na vandi. Ata mutu atelemi awa bandi ko finga ndenge na zalaka na elo côté. Mais bah cause à conscience c'est parce que tant ami kangela na chambre ami lobela soki naza o naza et parce que un jour naza ina makolo papa wana yo loba kala mingi te ba tout manquer un respect wa et pas ya ba ina tournage morot ya nzonzingi ba tsenu na ba ngai ba saneti ba fi na nga groupe ba bando sala sko ba fi wana ba bandi ko rappeler bango ndenge ni bango ba yaka ayebi pantalon sikati. Voilà, ta fungana fungula garde-robe. Non. Il faut qu'on ait solution. Ils bien. Ngana bisi bana nga bango basala ke erreur yo répondre. Mbala sima so ba yoki ba finganga somba secret na wa munene o vandi pena so poza so za moi si benga muta plaqué o manzaka yoka bango tina suka sala boulot kende. So ça mon mbali paye bière na yo aussi les hôtels moqués donc ça n'a rien à voir ça dit tant bon ça bon so bo sala trop ba tu comprendre que bangonde baza ba impoli et puis impolité c'est tout dans la famille papa na bino ko éduquer au bien mais tellement que ça impoli de naissance ataku tu bongo na bien ngaka na vandi boy président Caleb Toukeba na bienvenue mon président 6 ans na groupe chef nanga auto la sala photo mo yakala nada mukie batu ba oyebete hein Duchesse kolobate loksa mikie aya Mike Kanza ça dit tout ça ba spectacle ba grand hôtel ba parking bani batu belo ba finga lelo bazalate ba président belo ba groupe ba 3 ans ba 4 ans ba 5 ans ba 6 ans ngai j'ai été président à l'époque donc naza artiste yakala na âge non ya na bino à âge non ça dit naza papa ya bato ebele donc on attend ça ba jeter je respecte tout le monde
président Janvier, président Ada, président Fâché, président Banakin, président Bobo Manoka, mon frère, je te respecte. Nana Melia pour pas dire Banabasi. Banani, Basé Belé. En tout cas, vraiment, président Basé Belé. Président, en tout cas, tu es biqué, parce que tu es qui déjà peut te coûter que la mamnayo, mais quand même, au permettre qu'on paye sa biso tanayo, n'a que tu raison à les sous-sous, pour notre solo là vraiment, et Belé. Monde de la fin, président, monde de la fin, et puis, moi, je vais te dire, donc, na site au planète Nana et fille. Ouais, en tout cas, on a cette émission, on a vraiment moulaïté, on a moukoussé, mais au moins on a apporté un plus. Vous comprenez pourquoi on a cette émission à moulaïté, parce qu'on a ça en plein répétition, donc il faut que nous temps, il y a quoi encadrer, bana oyo, bamsou ba olongwaka, ba ofingaka, bamsou ba otikala rappeler na conscience que quand même tout matato kita, oza papa na bango, tout comme ta fingio. Donc le contraire, yo continue à éduquer 9 au batikali pour na 4 na ngwem sous 2. Cause à reconnaître parce que bango nyonso ba na oyo boti mais so moni muto comme ina point ya kolongola de lo papa na yo aboti yo makufi atike le héritage te apesi neveu ou même mwana voisin ça dit famille ba na posa kuti ya retourna te likamne le kaki ba na posa comprendre que c'est que yo ne mwana ga mabe donc na conscience bana oba finga nga na aider bango lisusu na émission na yo botanga kombo te que boleka na groupe atelier pour ngai na parcours na bino na raya kombo na bino donc na yebi yango même pas botanga te boza ba star boza danger chapelet l'artiste azana ba vie mukie atala marate bino botala mara bosomba ba we wa do bolekinga boza danger nalingaka batu nyonso mingi na pesi mbote na Julia Ituku ya ba Julia na pesi mbote na Platador Chisui et batu nyonso mingi bobenganga na plus 243 89 93 18 887 maman nana na pesi mbote siko zali non c'est l'appel film gag groupe atelier et chapelet l'artiste azali naza vraiment na ba film o na kata na sachet mikolo de ole bandeko msuba somba bazwa yo benga troso la kana mbongo yo za na ngoto e bandeni to sala donc na pesi moté na l'homme qui souffre de l'obésité financière Géry Sangola mutoza na mbongo tellement que commissaire obèse Platador Chisouye pourquoi pas Shagi mavoka ya ba Jackie FK na pesi ba mbote et sikozali boza tellement ebelé ba tout bolingara atelier de formation boze la film ya sika ou izoya tokabwani banzela ngana nani ou tokabwani banzela voilà. En tout cas président Chapelet à part nanga d'abord on peut ça merci pour nous accorder une chance qu'on dit ma invitation nanga en tout cas na yebi que na ozonga parce que o ezanda kunanga en tout cas cher abonné donc nous mon moni président Chapelet lobby a pesi conseil moi mayele azwaka ya malamu ya mabe asani atiki parce que na carrière ata pona mambo théâtre te na vie normale donc il faut qu'on soit toujours reconnaissant na vie et puis qu'on respecte mikolo c'est très important muto amoni mo iliboso na yo il faut qu'on bangaye en tout cas cher abonné comme d'habitude, ngana binonde tozaka toujours tozana et histoire vraie aux arbres dans le moni président Chapelet pour continuer toujours kota la émission oh et puis bobo sanate pour na publicité avant bota la émission il y a président Chapelet bota la d'abord la publicité wana parce que y a onde et kosunga biso en tout cas je dis un grand merci na maman nana Efi et maman sociale maman ya bana maman moboti donc merci maman merci tout le monde déjà ba colis on a codé donc ma belle na planète nana Efi maman nana Efi ngabe na ozela code na ozela colis pour na yoka ki ke babi niveau zo sunga bana bala niveau zo sunga bandeko changa pe na liste non na zwite kolanda te kan kolanda kan te ko voilà donc maman merci vraiment et je dis merci à la régie papa qui de moi grand frère nanga motema donc merci pour na soutien na yo et tukutani lisusu kinzamba zongite au revoir esungaka kolemba te kotika nana Efi motema malamu e bosabone trona bosabone trop na planète nana Efi bosabone trop